pe na lukaka nini nzambe tala ndenge naza kobebisa elengi Seigneur na lukaka pe makambo bandeko na ngai nazomona ba message no okokoma lokola mobali okokoma okemba okokoma bodybuilder pona kokoma bodybuilder za bato bakemba baso bakemba wana bamemaka bakilo minene ya kilo nga memaka kilo te 20 kilo ekokomisa nga bodybuilder te 100 kilo ekokomisa nga bodybuilder te tellement que naza kokonda nazo contrôler biloko kolia nanga pona koma pete te yango na funa sala musculation na kokoma lokola mobali te par contre ekepesa ngai forme yango nazo sala musculation bandeko na ngai ezate ke pona ko mokola mobali eza nsuwa benga bakomi koloba okoma kwa lesipipi ngai mo sala libala na bana lesipipi yango ya ndenge nini ba congolais en tout cas bo soutenir ngandeko na bino boya na YouTube na nga mama Fitris nazo beta ba solo vrai bandeko na biso ka ba congolais ba otindela nga masolo nazo beta ngo kuna po ifungula biso miso ifungula biso mayele bobo santé ko liker ko s'abonner bo commenter pour ceux qui bozo commenter te beaucoup fou la vidéo te algorithme lingaka bo commenter ya botika sukali botika masanga libumu plat beaucoup konda bisous.